Il faut bosser tout bocha bidon maï pour nenez attention. Bon il faut bocha bidon maï. Attention yo sala ngai. Bon nde ba elinga na complète bat ba yembala mo ke. Oh ba ko ba na kenya kutu na yi musika ba ko benga ngai yaka na batu ba sekuna. Bali boy pe ko bisanga batu. Tana ne basanga surprise. Bon luka maï déjà bocha maï eza wana melaka po yo sanga attention. Théâtre kala eza na théâtre sikoyo o akaleleki. Ne ba 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 niger ba leki biso. Biso toza ba artiste ma casse na mboko na biso. Toza na bana na biso ba jouera bien. Toza ba papa na biso ba jouera bien. Toza ba maman ba jouera bien. Les leçons ba kondi ba tie biso ka bo. Et c'est OK. Au monde na vie banga ka nzambe. Tambula na ko banga nzambe ko kene boye. Ko kene boyete tambola. Misala biso a théâtre oyo. Oyo mona so ka papa ko boye boye. Rien, na saka na kena na boye. Soko yoki ote mutake ko sala mutu mabe. Olandeli mutu na sali mo poambe pona nini. Eza pe solo. Bande comme ça baningo tambola bango mo bazo kota koluka na ndenge na bango na koloba boye yango to biso photo za la discipline musa théâtre za la discipline biso ba mama linga muto ba mama linga fona pese respect aza mama oya bima liboso na ngai batoka ba masasi aza ba vio baza liboso na nga batoka ba mbalo sombo photo pesa mo respect alors ngai pe papa koba ta on abimi bato bana simanga fo ba pesa nga respect. Merci beaucoup pour Rolanda Bisso dans différentes chaînes Bisso de partout Rolanda Bisso Rolanda actualité ba news na Bisso voilà donc merci et na confère peu fidélité toujours bozanango pour Rolanda Bisso toza awa précisément et pas l'artiste et comédien Papa Koba a totalisé 42 ans de carrière na ye raison pour laquelle to est dans différentes chaînes Bisso to sepela elongo na artiste na Bisso doyen icône et théâtre na Bisso parce que jour pour jour, 42 ans de carrière, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Raison pour laquelle Toza Awa, na visite, il y a le président JP Massamba, Tokanisa O, le Kanisi Papa, Koba, quoi qu'on rendre visite, quoi qu'on rendre hommage de son vivant, aimons-nous vivants, aimons-nous réellement vivants, les lots, geste on est aussi pelara, Kokanisa Mututan, ou Azan Abomo, et non qu'étant Mutuazate. Tout le monde a des fleurs, des mérites, des maramouans, ils ont vraiment une importance. Il y a un bravo na président JP Massamba, na acte oyo. Il y a qu'on reconnaître les artistes oyo bakinda na ba oyo baza vivant. Voilà. Nazanga mokote, nazanga ba confrère nanga où il y a différentes chaînes tozana bango awa. Na plateau a tozana Irano Kiala à qui je dis bonjour Irano. Bonjour Sego Kapanga Kapangologie. Bonjour na tout bazouté Rolanda Bisso na minito partout bazolanda. Je crois et sali esengo komona susu Papa Koba les locaux ensemble ne ka to mesana koloba to sepela na baye bazo sepela donc yango nde to sali elongo na association Tokanisa o esimba mina président JP Massamba donc eza eloko moko ya malamu boyende salaka quoi. Voilà, merci. Jérémy Louemba, Équilibre Télévision, bonjour. Bonjour chers amis, confrères Segon, bonjour également à l'artiste. Donc bonjour à Bandego tout la Bisso. Je crois qu'on est ensemble. On est ensemble, voilà. Bonjour Papa Koba. Bonjour papa. Boni bino. En tout cas Kimia. En tout cas Toye Pena en forme. Toye Pena en forme. Merci, merci. Voilà. Merci. Bonjour président JP Massamba. Oui, bonjour Segon et bonjour Bino Nyoso et puis téléspectateurs, bonjour. Voilà. Lelo Oyo, 42 ans de carrière, il y a l'artiste et comédien. Et Papa Koba, beaucoup plus tout le monde a artiste va célébrer la date d'anniversaire na bango. Mais tu évité na 42 ans de carrière à Papa Koba. Et là on dit d'abord pousser président JP Massamba pour que on réunir la chaîne et belé bisonde tous aboyé. Tu y a bongo kokanisa et l'on a eu Papa Koba. Bon merci na baimbo ka la biso. Congolais biso to la mentalité mo ka soki artiste a koufi ndeto embangu ba chaîne yé mais pourquoi pas tant mutaza vivant na mobu a seki sa biso moi na Marie a blo a sala pourquoi te rose pesa de côté tant za vivant prévaner to nota la vesonzo to la bato ba mama waso to la bato belé ba na vivant batika c'est na moya on te pense qui to roba ka misu pa na ah moi na Marie a na 42 ans de carrière artistique pourquoi pas kotala yé Koba que les personnes follow le to zela kanga misu discours nier sur tout ça là à mon angoté il y a mon tout ça là aimons-nous réellement vivant il y a mon descente à fondation to kanisa et écouter la Papa Koba voilà est-ce que Papa Koba to zongila no yo oza surpris to ezaki déjà ba bengaki yo ba yebisaki yo déjà ba avertisaki yo ke ba ndeko na yo ya to kanisa président JP Massamba akoya ba rendre visite na mkola lelo. Il faut bosser tout bocha bidon maï pour nenez attention. Bon il faut bocha bidon maï.
tension nyonso la ngai bo nde ba elinga na complete bato ba yembala mo ke o ba ko ba na kenya kutu na yiki musika ba ko benga ngai yaka na bato ba sekuna bali boyi pe ko bisanga bato tana ne basanga surprise bo luka mai déjà bo cha mai eza wana melaka po ya sanga tension voilà papa oyo te batika ye en tout cas merci papa Masamba na oyo sali oza muto oyo okansaka bato bakende okansaka pe biso tozali lelo minga koloba eza te mai misuku tengo bimangai donc moya koloba kutu eza te esalinga émotion yana bibido efezala voilà voilà 42 ans de carrière il faut tous ça battre quand même na historique hein historique ya Papa Koba parce que tant que le 42 ans c'est pas donné à tout le monde et belé peut bailler à sali moi 10 ans 5 ans 2 ans de carrière moi succès à Bunge Sili et puis à Tiki na Makambango mais 42 ans de carrière jusqu'à présent Papa Koba a continué comme Salango oza ko sepelisa batu kaka oza toujours actif na scène tout son historique à Papa Koba nengo yaka théâtre na lelo nengo totalisé 42 ans na yo makambo leki nango ba réalité ya musala oyo lelo oyo peut-être témoignage na yo wana e ko sunga pe bandeko mingi o ba yo na sima na bino musala. OK, merci. Théâtre na bandi on kala penza. Ya on tozo ba konza mboka ifu ba bakabiso. Ba konza mboka ba ye bakabiso. Ezaka te so to kufi lelo ba bia muta kufi après baba no tene présent Masamba lobi. Ndenge toza vivre fu ba bakabiso tozo ba artiste na biso ya mboka. Biso tamboli toke ba Kenya, toke ba Uganda, toke ba partout ba Rwanda. Mais to ko mona ba artiste ya ba baninga bazana ndenge ba ko tamboli mais biso oyo papa moko mboka ba aider biso ba continuer so to eza ba gouverneur eza ba premier ministre ba nani ba aider biso surtout mingi kuto ko pas président mboka te mutu na biso président biso zali ministre kitier art yene mutu za papa na biso donc il faut ba ye ba biso ndenge ba ninga na Nigeria basala place mo pona ba star na bango bazo ba musicien ba comédien o azaka artiste ba tia bango place mo ba vandaka biso to ko vana te na cité boy ouais Papa Koba abani théâtre kala na bani na ba petit chanteur sérieux ezaka bana mike ba petit chanteur bana kenge bazokoya ba shem yeto ezaki na bandala wa mbudikoko ezaki na bumbu ngala yemo na bumbu ngala bottom na bumbu na koli na bumbu aprende na okuta petit chanteur eza ba o bino benga ba balé quoi hein ba petit chanteur sérieux ba Papa Tito bazaki na mokako na lambo ba mpe bazaka na banini biso to ya mbudikoko na bana osa théâtre nde na bano jouer pena na moni pena théâtre bano simako ba be un petit mijos bato ba ibinga wala ba 78 ba 80 bazo ba wana Papa Koba mais Papa Koba tena ya petit mijos théâtre zo sala tina yo sala paroisse Saint-Antoine na bumbu loko na zanga ya ba kizito anuarite ba nini nde na yo koma sikoyo na koma sa théâtre église mukolo moko nzambe kana sunga na moni nsengo diangenda mama nzita ba oleka na bumba kina sa théâtre ba kina ta batuna bango ba moni théâtre mutu mo jouer ba batala na mutu ngo jouer nani be ko mona pa Papa Koba ba sepela na ngai nde ba bina ngabo yo fo ya na nzoi nde na ngesa test na nzoi da sa test te tana ke na groupe nzoi ouais sérieux na ba mama bipendo ba mama nzita taka ba pembele ba mavila ba kokudia nzo ba sans souci na ke na sali test na leka mbala moko na monsieur ministre tana sa monsieur ministre bazunga mbala moko nde la bandaka na groupe nzoi mudon mutu a formé nga mingi na théâtre et ça nsengo diangenda ngo sika zali nzamba abate molimo na ye to jouer na ba vieux to jouer na ba sans souci to jouer na ba Papa Lobe ki matseke to jouer na ba kokodia nzomo po ba kokodia mese ba kei tangu ba uti poto sans souci na ki matseke ba ye ba uti poto ba ye balimba kabwana nga na question na groupe sans souci mais naki na nzoi na groupe sans souci pe na umela ate na zongi lisusu na nzoi nsengo abisinga fo zonga nzoi Papa Lobe asali awa na bandala asali groupe Papa Lobe Mouta to koti pe na elungina pe kotaka na zongi su na nzoi ti ba papa ne ba sili ba papa nyoso ba kei ba msu ba ke ba poto ba godi nzo ba ke ba poto ba sansu ba kufi ba nsengo ba kufi nde tozo continuer ka nde na osala série Papa Koba groupe théâtre Papa Koba nde na omona na continuer groupe na ngana continuer ne bo mona ba petit ba bimi ba mama mundi ba lava ba moi ba tebe ba vadei ba lovita na ko bimisa moi ba tebele ba baza pene ebele on a bimisa lava bima epana yo lava wana mwana ngai do bango nyiso ba bimi baza ke ebele ba internet ba msuba kene ba ngola ba voyage moi batu ebele o ngana bimisi sikoyo na ndenge to vanda ndenge na kamera dikamo yango papa président Masamba abe
gouvernement ba ko ba biso te na carrière nyonso nga na sali à part ka wese na tonge pa na biso kaka wese ndako te eloko te chambre te wese kaka papa zo kota Voilà. tant mo papa akufa na tali papa na ngaboye na leli nga papa ka wese kaka oyo ka wese atongele wese kaka ah ngai papa koba mwana mama mama ngai papa koba mwana mama ngai yoyo kaka wese oyo nasala boni papa kene kaka papa ke atalinga bwa bia ozoka banda ozo banda Voilà. ngolo mama kufi atalinga si bwa bia wese ngoni atalinga bwe mama atalinga lisusu kaka ndenge moko mais nzamba zaki bolingo na tongela mama na ngai mwa esika na kundaka na papa na kunda bango bien Voilà. ngai momu na sala makamuni so wana ba gouvernement ba kipe biso ba kanisa pe ba artiste na biso ya mboka oyo batala biso ba papa na biso tokoloba pe pa ya yemo moko na mboka papa na biso Fachi Beton ba gouverneur na biso oyo papa Gentini Ngobila baza ebele ba kondi ba premier ministre ba ebele ba député ba kipe biso ba autorité nyonso ya mboka oyo ba ache biso comme nango de comment ke na biso moko biso papa ko bazate esili mais otika te eloko te kaka wese na bataka wese na tongo epa na biso donc yango wana vi na ngande na tamusi ti lelo ne nazo keneka malembe mais naza na ngai en forme nzambe nga zo batela biso asut keneka biso malembe. Merci. Je crois que même langage dans des konanga seko kapanga na koloba ete totu na ka mituna yango nde ezali objectif na biso. Papa Koba lelo totalisé 42 ans d'expérience ya musala théâtre zo sala. To yeba na ba ndeko tout baza partout dans le monde. Est-ce que ezan amélioration mo réseau kota na monde ya théâtre to toujours boza stationné na esika moko? Parce que nous pouvons dire que théâtre oui gouvernement aidé à soutenir mais binomo en tant que baptiste comédien congolais est-ce que vous fournissez des formes de changement tout le théâtre ya kala auto lobby et puis théâtre ya lelo to somona moins différence est-ce que ça la différence wana ya lelo to ko OK merci mon tout na on tourner papa théâtre kala eza na théâtre sikoyo o ya kaleleki po ya kala tango ba vie na biso ba groupe ma boke ba nan ba vie ba so sala ba kende kende ba so sa ba théâtre mo ba so sala ezaki na mbongo te c'est Rwanda. Théâtre ezaki na mbongo te mais baza ko sa musala kitoko mais sikoyo comme ndenge nini awa ba théâtre community papa ko basali groupe exemple na pesi exemple ya lava ki asali groupe muto abimi pa lava ki sala groupe muto abimi si c'est pas moi na akino sala groupe donc tozo kene mulongo ba groupe so ba to tanga ba groupe na mboko e koko mataba na ibite na kobosa na kutu ko lubama muta e komi ba groupe ebele musala pe mala moko et bébé pe musala théâtre to bana olie mingi tango ezaki na ba cassette obika mboka on yokende siko komi na ba internet eza ndenge ya olia pelende to zo olia te théâtre ezaki ba kaso ki kaso ba bengi yo na exemple major zolo bengi yo titi kalo bengi yo nini ya bengi yo bokesa nzonzing ozo mona ozongi pe na mo eloko mais siko eza susute makamunyo surtout elala donc to komona baleki na biso bazo luka succès Nous avons parlé de la théâtre, des musiciens, des beauté, mais théâtre est un peu de théâtre. Viens 5 ans, il y a un théâtre. So c'est monsieur ministre na maman Ngebi. Bozo mona bino moko. On m'appelle théâtre histoire boss groupe salon et baniga boy batu so bandako. Mais siko etala. Théâtre et ko kita mais bito ko lemba pété biso to batata to bongisa musala biso. Po musala théâtre ya onde lesaka biso. Ngana olingate mutu mo aya abebisa musala théâtre. Mutu mo aya na balonge na yo boyete te. Na ko sepete po musala biso o biso do yebi yango. Ba age na biso to sala mambulo to komna mamndeka pembe musala biso ne yango yo. Yango fu ba papa ba konza mboka ba aider biso. Ba aider biso to zo lelaka. Asa mon papa présent Fachi Beton. Maman Denise. Maman Olive Lembe. Ba on nyoso ba kondi nyoso ba autorité. Eza ba takala ba sika bango nyoso za na besoin na bango. Ba aider biso na musala to so sala. Ezaka ngamo pa ko bate. Ezaka ngai mongo te ba mama pe bazali, ba mama nzita ba mama linga ba nani, ba tu yo akala kala ba bima baza ebele. Donc ba aider biso penda. Voilà, merci. Dernière question par rapport au les canaux Kamususu Simbamina Seko Kapanga. Papa Koba, et l'on ko sala en tant que doyen, bino moko bozana kata ba structure et association, je crois président Tokanisa Zawana JP Masamba. Et l'on ko sala combien za la comme remède na bino moko ba artiste comédien bon ko améliorer solution moko o ko sala très bien par rapport au pays ba
nouveau génération ezoya chaque jour na théâtre eloni boko sala quand même et défendre bino même ndenge to lobaka na ba nigérien na bamboka mususu ya libanda baloba que non culture ya art ya théâtre ya Congo en tout cas quel liboso eloni boko sala entre bino na bino ba comédien. Ouais motu neza bien na si président Masamba yeyo ayoki to sala ndenge nini to lelaka pa bakonzi po likambo eza awe fu bakonzi ka ba chapso maboko ata biso lelo Masamba za na mwa ni na ya muke ya okoka mais bango bato baza na mbongo batia biso ne maboko po biso to kene liboso voilà olani likamnenge za so bango batia biso maboko après biso to ke ne ba ba niger ba leki biso toza ba artiste makasi na mboko na biso toza na bana na biso ba jouera bien toza ba papa na biso ba jouera bien toza ba maman ba jouera bien lelo so ba kondi batia biso ka bo et si to ke merci. Voilà, Jérémy Wemba. Merci beaucoup, Segon. Merci à l'artiste Papa Koba. Mais Papa Koba, il y a une différence actuellement. Toujours au monde, hein, de plus en plus d'artistes beaucoup mis, je ne dis pas divisés, mais séparés. Baoba le français, Baomo ben entre bango. Baoba tira ben le théâtre kala elingala, pe botika on est à niveau na bino. Tala bien au monde a quelques structures, quelques associations, salami ba comédie ba français. Baomo kota ba Canal Plus, Baomo sala ba série. Bah, voyager à Côte d'Ivoire, bah, ok, bah, payer, belé, mais c'est comme si Pino Loga Bossala a théâtre typique. Ou Lingala, ou Rosekisawana, bah, on est isolé Bino. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'avenir à théâtre en Bokanabiso? N'est pas français, Côte, bah, moi, ça loga ma famille, loga bah, ivoirien, système, on a balé dans le Canal Plus, mais bah, Otika Bino. Bah, comme bah, Otika là. Bon, on a moi français, moi anglais. Au moins, on comment le coin. Ouais, merci. Et ça m'a bête, bah, on se bat au théâtre. Biso nyonso ne dozawa to sa théâtre source c'est théâtre théâtre populaire na théâtre classique o balingi na bango na classique ba na classique o balingi na populaire ba na populaire neti biso to za populaire po mutoka ngai o kopesa ngati eloko ndelo ba jouer boy sala boy mutoka papa Tito o kopesa eloko tende sala boy so jouer boy po biso ya biso c'est makila biso to botama na théâtre ngai Papa Koba na botamina ba théâtre na zo jouer na ebi so na kebo na okene boy o na ebi na okene boy o ba so sa classique na bete ba baleki na biso to ko boya te eza musa na biso eza ka théâtre o to so sa na mboko na biso donc o ba te to longola to cha boyo bi to te eza ka théâtre moko mais eza populaire na classique. Voilà, Papa Koba de son vrai nom parce que ba yebi o mingi na komba Papa Koba vrai nom na o vende zarani. Ouais, comme on a ezali soko benga yalijo nali mutu ayebi komo yo wapi o benga yalijo donc ayebi nga pela kati comme on ngeza kwalama lijo soko benga lijo yalijo ko bato benga ata lava benga yalijo bato benga yalijo soko benga yalijo na yebi ka nde mutu ayebi nga na kati. Voilà. Papa Koba actuellement toloba théâtre o bino bobanda ki na lelo théâtre lelo ekomi série à Mbasu Eleki. Mbasu. Série à ba. Les longs actuellement, on a une série à Poison. Poison, ils ont régné dans artistes et comédiens. Tu as évité 20 ans par rapport à théâtre au Bino Bobandaki. À l'époque où on a. Est-ce que ma baise à la carte, ton ma baise, ils ont dominé les lots, ils ont la réalité, ils ont la génération, tu as évité ce qui est le limo. Ok, merci papa. Ngai po nanga Papa Koba, son ogyo basali mutu ma baise. Et pas nanga konta ngote. Ngai moko nazali témoin baloba mama be pa ngai mais on attend ça nzambe ya nzambe zo batilanga ti lelo zo tambola makamso ezo makama olobate omoni na vie banga ka nzambe tambola na ko banga nzambe ko kene boye ko kene boye tambola misala biso a théâtre oyo oyo mona so ka Papa ko boye rien na saka na kena nanga boye soko yoki ote mutu ake ko sala mutu mabe olandeli mutu na sali mo be pona nini ezabe ya solo bande comme ça balingo tambola bango mo bazo kota koluka na ndenge na bango mais so tambola ko banga nzambe oyo aza nzambe mokili oyo asa mokili rien eloko moko ezate so ngana yokaka so mutu albi na ye babogele mbaso babogele mbaso mo verifie nza ya nini babogele mbaso pona nini asali nini nalikambo biso Papa Koba biso to tambola so kama solo ona olba nzambe azo ngai na ko sa mutu mabete pona ke besa ote muninga na ngaza na succès mutu aza boye pona ke sa mabe jamais na tamu na kobanga nzambe ne na ba ona miso nzambe ngamona zo ba papa ngana zo ko so ba makam mais makam lukuta na bisa bino na ko sala mbula na mbula boyo nga Papa Koba boyete na si bolana ka lisolo ndeko mo bona ko tanga ngoto pesa nga pass yo mto sala ka ngam na sa minga na ko sala mabete na ye bana ndeni to etambolo ya mutu ya to lo bande etambolo mutu ebite tamsu na nga basi
Tam so nga pe basa. Po nga na ya nga ma basa basa te. So moi c'est ça alliance na kolinga te. So na moni moi so na moi ça mutu na kolinga te na otamula po na kobanga Nzambe yango na moni to tamula boy. Makambo te o boy boy. Parce que la kalizaka te makambo. Mais bato bazo kufa. Ba vie na biso ba papa na biso ba kufa belé ba limendio ba nanaka. Yo ba nanana na ba bomanaka. Te ezali wa Nzambe nenga sel mokini mutu na jour na e. So babi lelo masamba okende. Okay. So bi papa ko ba okende. Okay. So babi yo okende. Okay, na pesi nani ndeko nanga lule. Oh lula azwa asala mutu babe. Jamais. Babi loko wana football ndako bien ba bino ba journaliste. Boke ba na biloko wana. Nete comme siko poison. Siko mutu olinga osala muninga mabe po osala nini? Po yo okufa te. Biso ndo okufa te. To ba mabele nde to zawa. Yo osala muninga mabe. Bongo lobby na yo. Ozandenge ni. Po yo ko bepsa vie ya mutu, azala bana, azala famille, azala mwasi, yo ko bepsa otile poison. Donc ça on a pas ndima ngote. Mais confiance vous avez nango kala lelo ezate. Actuellement tozo mona même na ba tournage na bino, même na ba lié ya ba fête. To mona ke artiste so kazo déplacer au mona déplacer na bouteille na ye et ceux qui azongi au mona akomela sous bouteille atika kite to verre atika kite quelque part boza sous na confiance entre bino et bino. Po mabe koti mingi to loba. Yango na lobi mutu nyo satambola na kobanga Nzambe. So ngona Nzambe na kobanga lelo mote. Mutu akosala mabe bango na bango ba yebani. Oh olingi mobali ya mutu. Oh yo lingi mwasa mutu. Mutu na okana yo me ngai te. Bonga na kosala ngote kana otambola na kobanga Nzambe. Likamwa ba na bino yango wana. So ba musu basala yango babanga Nzambe. Me ngai papa ko ba kote kuna naza te ngala tambola kobanga Nzambe tambola tout droit. Do ba makamwa nde komi oh poison. Oh boy. Nana ko tila muninga poison. Donc eloko ande etungisaka biso. To yebite so peza solo. Mais so que ezali ya solo. Mutu wana akoyeba na mutu asaba mabe. Akoyeba. Voilà. Bon, net comme tel le bio, ba mususu baza ndenge na bango ba mususu ba jouer te. Ngaso ba benga te na okene. So ko benga na nzozi te na okene. Net niko shege. Abenga papa ko ba yolonga mwa 4 tableaux 5 tableaux. Na kena jouer te. Muta benga boyo okene ko jouer boyo na jouer. Yo so ko benga te na force okene na jouer. Te. Na ko lingesi ka ba benga na nzonzingi na kena jouer. Papa ko banaza, net ngana jouaka. Nana moi 2 personnes, 3 personnes au balinga ngape. So na jouer, na jouer na sepsi batu. Holandi. Donc nako kenete na ngulu esika bat baza boy na boy so abenga na fête na okende mais na zaka ekenge nanga na zaka na ndenge lobi wana lelo tant aux la théâtre lelo est-ce que ozo penser que lelo conflit de génération ekota makasi conflit de génération par rapport ya makambo ezolika bano ba lelo ba leki ba esima na bino succès ya lelo na succès bino bosalaki yango lelo to ko lobe ezo créer conflit de génération lelo ko confirmer biso na koloba boye yango to biso photo za la discipline musa théâtre za la discipline biso ba mama linga muto ko mama linga fona pese respect aza mama oya bima liboso na ngai bato ko ba masasi aza ba vio baza liboso na nga bato ko ba mbalo sombo photo pesa mo ba respect alors ngai pe papa ko ba ta on abimi bato bana simanga fo ba pesa nga respect Holanda donc soko moni o bato mo bakangana esika moko o bato bakangana esika moko lo ba bango balingi nga papa koba na ko jouer na via na ko jouer na bakata na ko jouer na petit na sundiata na ko jouer na mutu nyoso ata video le petit na video loin na ko jouer na mutu nyoso tout eza banana na ko jouer na bango mais oh so bazane kiri na bango ba ko benga balinga te eza problème na bango eza problème te nga le parti to ko ya to jouer na ye mutu ba ko ya to jouer na ye bilala ko ya to jouer na ye Holanda ndenge za donc na za la mutu te na zaboy na tout droit mutu ngamu nyoso ba ya na okene jouer. Voilà, tozongeli président JP Massamba tokanisa toujours. Président JP Massamba, lelo oyo par rapport ya ba événement nyoso o tokanisa salaka, o kanisa rabatu, o baza na ba o bazala te batika biso. Maintenant lelo eloko nini pena olingi olobela batu par rapport à visite o ya papa Koba. Na tokanisa. Bon, c'est simple d'abord on appelle Simbo on avait Manfoura, vient Manfoura dans des biso. Aimons-nous réellement vivants. Moi, tout ce que nous faisons, c'est un bolingo. Les ceux qui tournent là, ça bande qu'on a vu ce bolingo. Mais quand quelqu'un meurt, à toi, il y a croix, on connaît un nécropole, on connaît vraiment pas tout le monde en côté. Donc, tout le monde nous vivants. C'est ça ce qu'on dit, aimons-nous réellement vivants. Il y a un rapprochement entre Papa Koba na biso. Ezala bana msusu to kanisa peut être mon ara Papa Koba musika. Ezala bande ko msusu peut être ko to musika mais ko rapprocher, ko lia na ye, ko vivre na ye ensemble. Ezala bien. Moi on a droit temps ko va en avec Shaba. Dernier temps na ye. Aye dimanche après dimanche une semaine à Koufi. To va une journée mobimba. Donc il m'a laissé à Tiki to lingara espérance ou azana on a 42 ans carrière artistique à communiquer na bana na baleki o bazo ya sima. Vous comprenez, moi c'est le témoignage, je crois que témoignage comment Abandagi de Binaé, Péting a commis. Donc ça empêche ça, nous voulons quoi un rapprochement entre
les artistes et Tokanisa. Et aimons-nous réellement vivants. Voilà. Tout ce que nous allons faire, c'est un peu ça. Voilà. Irano Kiala. Voilà, merci beaucoup, Président JP Massamba. Président JP Massamba, en tout cas, tu félicites d'abord on a initiative. Merci. Nous avons toujours pour nous soutenir les artistes et comédiens. Mais nous avons tout le monde. Est-ce que l'objectif il y a tout Kanisa et ça a beaucoup plus qu'à aider tout ça nini na sima parce que tu es baka eloko moko baloba na lopoto et ça eloko nyonso esingaka intérêt za na sima na ebité intérêt to Kanisa na ko soutenir artistes et comédiens za kanini et ça ka pona ko perdre na mosolo to ça na batu mo bazangi mbongo ko sana on likamba soutenir ka artiste to objectif na ngo za kanini yango to into eba na bandeko tout bazo zoter kolanda biso. Je crois que Nzamba saki mokili intérêt za kinini. Ezaki bato basanzola ye bato baye bakia azali nzambe pour ça kipe nzambe te yanga asani epi mokili te ntango bapaster bakrea baeglise objectif premier na bango ezalaka nini mona moto aza na baobjectif premier me ngai ntango nzambe apesi nga vision na tokanisa eloko ya liboso ayebisa ngai kosoutenir baveuve na baorphelin ya les artistes so lelo akwei soki otala famille na ye okolela ponga tovivaka na bango so yango otanga bakombo te mpona respect mais so otali baartiste ebele bakenda so otali simaliwa baboti na bango une fois tozalaka na pasteur de la foi mwana moko azoyisa biso ya mwana artiste atani komba papa na ye mais ndenge totali ye mwana wana il faut lela abi ntango papa azalaka na bomoi ana maso na bafiking tolia bilo na mesa tosala bona boye bacamarade bazoya kotala biso mais lelo oyo papa aza te mpo oleta na mesa koma problème mosusu kuli mpasi anda ofutela de mpe pakufa balongola bango bakoza na ndaka bareemploi ndaka manzanza so mona vandi akotala biso ki papa azalaki ase ngai nakovanda ndaka manzanza po papa aza te c'est lui qui soutenait la maison vous voyez ntango lelo papa koba aza en vie omona bacollègue ne bazoya surtout on souhaite para nzambe abenga ye nana abetaka tour atala bana dadi nana abetaka tour atala bana mambriko ebwerbwer nana abetaka tour atala bana ya pululu nana abetaka tour atala bana Charles Matufoini bale mondial peut-être personne. Donc, aimons-nous réellement vivants. Tant papa Koba Zato, c'est pas naïe. Ah, il n'y a pas Koba moi ma Marie, mais sur Azate. Et ce qui est dans la banane. Mais tant que vivant, tu as mon sourire. Et puis le PC sourire à ses pélis, à Zangi même moi au loba. Donc mon couleur peut être gravé le 17 mai, gravé dans mon tour naïf, non? Bah, go vite, on va passer un sourire. Et ça a caté mon tap kangamis. Le log se retourne, bah, veut m'enfoura, bah, intervention bonne, na ça pas veut m'enfoura. Bah, veut tadi. Baroye bisonga na tina banji parce que so akota te tozu vema toko luka sembali motuna couper toko luka tadi c'est faut dans la compassion et l'homme soit dans la compassion tu peux avoir beaucoup d'argent mais tu n'as pas cette compassion là oui. Compassion de la motema babi les bien-être universel c'est vivre pour les autres au tali pour nos penser te vema faisant la problème c'est là dans le problème qui n'a pas problème n'a un fond de fond n'a soutenir rien mam oyo lobby tous na biso ba backup te mo soutenir zate mais amour et compassion. Exemple, quand maman m'a quitté, maman a couffé 3 jours, c'est 4 jours, bomba était. C'est un homme qui a bombé. Si il a compassion, non, il a sa famille, il a un artiste. Mais tout ça, la blâme sous par compassion. Au monde où on a XY qui était par amour. Donc c'est un peu ça. Nous faisons ça par amour. Voilà. Jérémy Leba. Ah, merci beaucoup, cher ami. Merci au président JP Massamba. Et puis, Papa Koba. C'est un jour spécial, 42e anniversaire artiste. On a dit maïté, mais tant on vient relater l'histoire, jeunesse, groupe Nzo et consort et rafraîchir sa mémoire. Alors beaucoup de courage et félicitations à lui. Alors ça reste à savoir maintenant le lot, place a commis déjà. Et il y a encore plusieurs années devant lui, au color PC pas vivre. Quels sont les projets d'avenir? Est-ce qu'il y a un groupe de chaîne à est-ce qu'il faut, mais quand même, peut-être chance au côté, il faut il faut Luka de gauche à droite, vision Papa Koba pour le reste théâtre en Ezanini. Alors améliorer ma kambu, alors si la gare n'est bloqué ou bien zolingapé, bateau va bien ngate, ngalo bango touro. Bateau qui parle ngate ngamona affronter na bango pour sauver toute fois carrière top vie. À imaginer rendez-vous. En tout cas, merci na mutuna wana ndeko na mwana nga, lobi bien penza. Nga na mi kitisaka. Naza te lokola bato mususu naza boy. Les siko kala mingi te na benga ki sila. Na bengi sila bi mama sila. Boni.
papa Koba boni oza ya na ngai ngabi mama soko za na rôle changa benga na jouer vous comprenez na bengi Karine Pala abi ya boni papa Koba soki ba benga na okene na okite na vie au faut oyo comme mikitsa on rappelle bango oui soko za kaka oboyo ngai te mutu musu pe bat baleke belé quand susu ko bolata abosana yote mais ado jouera bien mais azaka na numéro na yote azaka na yote mais tango bengi mbala mo akoyeba boy na benga pe belle vie na c'est ma belle vie soko za na rôle changa na jouer na benga ye na mikitsa na ngai pona za papa Koba shega benga kanga niko shege abenga nga so pe kopé ya na kena na ngai na joa na ngai ngai yo changa na tiba vi mafura yona ayebi tala ya papa Koba naza mutu moko na jouaka na ko batene leki ba musu ope balingi bazana bango awa na mboka na biso zande ngini soki moni mkola mutu wana kiti omona mwa kara mais so mutu ya succès omona batini so bakomi kaka kokeni kaka pa na ye ba petit wana o ba okena succès eza pe bien tango na ye faut pesa bango pe chance babi mapé pona te to bani lete sera kala ba vie na biso ba ibale mondio ba betaka ba vie masu ba beta ba to ndenge ndenge ba mama linga ba beta sera monge kitaki e ko mpe sera batu boy sera boy ba papa nsaka bangadi da banani batu nyuso tu papa Koba ezaka ndenge wana eza batu na batu na na bango ngaso benga na boya te na boya Koba so ino okatuma lobama mukebo kolingisa na bandeko bazola na biso est-ce que tokoloba ke na période ozaki sali par rapport à ndeko azwaki choc moko ya maladie et ça période on a été de ça la peur qui ça par rapport à succès parce que belé bazaki dessus ko ba ke papa Koba ko ça acte ya boy ndenge nini et belé ba interpréter ki yango ebelé tango ndeko na nga na kufaka lisala kufa biso to bono jouer to na succès mso wa to ça papa jolozo ba to ba benga mso ba politique ba beta wa to ça mo so vite to ça mo so vite na si bo monango to beta mo so vite et loko wana ngaite donc bato ba ke tango na lo ba na lobi boy na télévision et ça papa Koba te mutu na mutaiba makamuna mutema yo ke tala mutu wa ke tala yo aussi boya na $20 hotel muninga zo lelaka mai moi na bité amina ba mai ba ni aussi $10 pesi $10 ya kofi bo soko ba yo to ba nzambe oyo ya mokili oyo ayebi soki ezaki ngambe ngana za tete lelo olandi ye mo kaiba makamuna to ko baté voilà papa Koba to komi na suka ya ba interview na biso maintenant na 42e anniversaire na yo nino ko koloba na ba fanatique na yo ya mokili mobimba o balingaka papa Koba o déjà ba au grava bango na mémoire lelo ozo célébrer 49e anniversaire ya carrière na onino ko koloba na comme message. OK, merci lelo za jour na ngai na za sengo ya liboso na pesa nzambe o ba batelinga akomisinga ba mbulo yo na pesa merci mama Maria onema o elike ya mokonji ngondo Maria o mama etoloki yo otofukami baumbu tokobikaye o mama etoloki yo Maria onga yo la catholique hein nani na makila na botami catholique na komi catholique ba mama catholique ba papa catholique na zaka catholique maison mère de bo maison mère ba ko benga na passer na kepe na skoti na ngame na za mutu ya catholique olandi message na ba fanatique na ba fanatique papa Koba azali na za na ngai numéro na ngai ezali 089 93 86 739 voilà le numéro papa Koba code amboka donc code na amboka betika 089 93 86 739 numéro papa Koba ngwana obenga opesinga conseil c'est bien ngayeyo mwana papa Koba o adamina e fabadiaka nini ba journaliste mama ba journaliste yo mo fona bango o adamina e fabadiaka nini Viens m'affoura, y'a qu'à boy. Na moni viens m'affoura doyen. Voilà, toi t'es les maladies, toi t'es na souka, viens m'affoura. Y'a qu'à na moni doyen. Y'a qu'à boy, y'a qu'à boy. Y'a qu'à boy viens. Na moni viens na nga, azal viens. Azal viens. On avait ma fait na biso minzoto wela. Ouais ba takinga. Tango so kena minzoto wela. Pona y'a pena minzoto. Tango la kena minzoto wela. To moni ba viens ba takinga pour azal papa. Na pe respect ça za ngola, za mapambola. Na ba vieux yo. Na pesa ka viens minzoto wela. Ouais ba viens na minzoto wela. A jouer pas na ngai. PR moko na benga kaye, mais na pesa respect za yaya. Voilà. Adamina eva badiaka nini
Adi akamume. Mbuma yango to yeba kate. Sokuiza dinini. Yoki. Yoki. Otango mususu dikala konkie. Dikala konkie. Yatango mususu dikala konkie. Dikala konkie. Otango mususu manga sende. Manga sende. Yatango mususu manga sende. Manga sende. Otango mususu papa kobe. Papa kobe. Yatango mususu papa kobe. Papa kobe. Vous comprenez bien, moi ça fait mingi, c'est théâtre mingi, fait ma fora. Mais et puis pas de maladie. Ça fait maladie, hein, vous comprenez, papa Koba Nazali. Merci na papa nzama pambola ye, makamune ke liboso. Amen. Ataza na mbongo te, makansaka biso. Ezaka ngai te. Est-ce que peut ozalaka to beta pe maso na ye. On ke maso na bino. Donc aza mutu moko nzama pambola ye ba konzipe ba ye ba ye. Mais bafinga répète trop. Muta malamba finga kaye. Jésus ba kondima. Obi Jésus muyibi na Yesu babomana. Baboma Yesu. Balinga bato vérité te. Mwana mwa kizengi mtu utine kuna. Auti soki wa baye et pas Jésus mbate bon. Mais ayibite ona nzambe. Tala masamba ata ba fingi ye. Ata ba lobi ndenge nini. Muto ko finga pa ayibine na kati. Aidara biso mingi papoyo. Très bien. Papoyo, tala ba maman bato ba sili bato ba kufi kuba ndela so ba ke. Mais masamba kendaka. Abundaka pona biso nso bata théâtre. Nzamba pambola ye, apese ya mingi. Lelo talelo. Na bisa ta enkate. Mais be otala ngai na esengi ntutu malili. Ba lambeli nga ba olamela nga kuna na olia. Moi mfu mwana na olia. Eloko na linga mingi na fufu na nga. Moi sigre na omela. Bo muta bo nzamba apese belete. Nzamba pambola ye. Papa JP Masamba to kanisa batu msu ba visiter hote. To bengi batu te na fingi pe batu te. Pe yo mwana yo songi songi ka polémique hein. Na bi na mutu te nga bengi nde JP Masamba ye otala ngai. Na pesi nzamba pambola ye. Oyina na robate. Oh boni go papa. Ezabeli kamoko pe na ko bakisa. En tout cas gouvernement atala ye. A soutenir ye. A mona ye parce que ba œuvre zo sala pona biso. En tout cas merci. Voilà pour papa Mafou. Voilà. Papa Mouni. Voilà, merci. Les vieux obéla, faut comprendre. Président JP Masamba, un mot de la fin pour la Balandi. Zambaro la Pambola Bisso, Moni Kotala ba icône. Les gens apportent dans le Congo. 42 après on va na Nigeria, on coupe que na Nigeria, au tali pour na artiste ne ba vivaka. Ba condition bande ko ba ozala ngote. Tala vema funga na ebi kala na ebi na année 80, il vient ebi. Mais t'as la condition les gens vivent. À part toilette à ça pas na bango. Donc t'as bis à ça na ngote, t'as rouleau à ça na ngote. Et là qui n'est pas une des trois thèmes, ça avec logique avec Nzambe. Ba konzo bozomona na la patronne na biso, ministre de culture et arts. Maman kanisa bango. Honorer bana yo. Peut-être à la moi c'est liboso, maman liboso na mandat na ye, honorer ba artiste ba salamini. Je crois dans coup de la mino j'ai dit n'a proposé ba artiste au ba salamingi na carrière artistique. Bokanisa bango peut-être une bénédiction pour la nation. De lo wenge sanganit. Le ba mikolo ba wendo, mais pourquoi pas koza bango pe? Ce moment ba vie il est malade, pensez aussi à eux. Tous la teba kanga misu pour te na ba discours moko notoire o ko sepe sabisote. Tant que lo masamba lo ba mabe. Non, ils sont vivants. Et mon réellement vivant, ba ta mon solo ba maté mobindi bozawa. Bozawa CBC, bozawa pona kosunga bango. Camarade dans FBT Paul Fekipo, bozawa po sunga bango. Bato nzamba ba pesimo bozu bo fuluka. Docteur songa ba pensez à eux. Nzamba lo la kamba. Na kamo pe na lingo bakisa pona santé na ngai. Na pesi mama présidente Denise Nyakero. Merci à mingi na carte ya pesa kinga. Soki yangote nde nalinga bando lega na télévision boya ko sunganga boya ko sala boya. En tout cas merci na yo mama na